subito, watu subito, weni, wini, wikio, Daudi, Seigneur, kiwe. Weni, wini, wikio, Daudi, Seigneur, kiwe. Mwikeo, benyo, wabo. Señora, sequas, watu subito, weni, wiki, wikio, Daudi, Seigneur, kiwe. Weni, wiki, wikio, Daudi, Seigneur, kiwe. Congo TV is on a canal Congo TV. Agenouille. Toulemi. Bon, nalobi était kilte na biso ezobalela awa makambo nyonso tolingi kosala kuna na ndako ya Nzambe, kuna na ndako ya Nzambe tokoyoka na malamu te. Yango tozokoyeba likambo nini oyo penza Papa Simon Kimba Mukiangani alobi ete koreki nyonso wapi na le 17 juillet wapi
yango likambo tokokende nango papa abingisaki likambo nini conclusion ya likambo oyo ezali ndenge naza kokende ete oyo papa Mfuma Ndongo alobaka ete bajeune fille bakosala nini bongo bajeune garçon bongo bamibange ndoto wana kobikula wana jonksiko zozokoma na esika ya invention maboko tokomi na age oyo ezaliki ya sagesse parce que bato basalaka bachamp balobi ete na age ya 50 ans de age ya sagesse donc sikoyo tokomi sage sagesse wana tinaza kokende likambo ndenge ebalelaki parce que leson nyonso ebandaka nanu la révision donc répétition ce qu'on avait connu n'a pas passé et la leçon l'introduction et la leçon proprement dite et la conclusion. L'été papa, on a les gars qui n'ont pas les grands pédagogues. Alors, en tant que nous sommes dès que nous avons mon papa, c'est moi qui va au Canada. Hier, nous avons fait un bon ami, avant la dirigeant africain. Maintenant, la joie qui baptême. C'est qu'il a fallu Azoua baptême le 6 avril 1971. Wana sur volonté. Il y a Yemoko, papa Mfuma Mbanza. Alors, dit, papa, c'est moi qui va vous la matin, il y a yé. La ligne va y envoyer à 12 ans. Papa Mfuma Mbanza a dit, Nana Kokite. Dienga kada fwana nesiko dienga kibina sagesse akomi na 15 ans ya maye 4 siko na 71 wana tuba ya mabana le 6 avril abantu wambanga lwiki bolekisa kombo na ye siko tango ekoki papa zakona talobike ngapenda kutikala te bantu wambanga lobike bene bole yoka ngembenza sala alors na kanda ya papa Mfuma Ndongo ndenge alobaka ete akotumba bana classe pamba te barespecte nzoto ya papa John Mayanga te mola efali maintenant balobi ke bana nyonso babima na classe obatima mola bapréfet balobi ete baza na se ya basalle de classe babima te bakozala kaka wana kaka eveti ebomi mwana moko mpo na ntango wana sikoyo momekano ekomaki na dortoir kuna bana na bango bana bazokomekana siko kubwaka na bakake oyo azwamaka andimaka azabe mwana koreki papa emeri moko azalaki na Kinshasa moto akasai bamekanaka na mwana moko akomata adelia bwake alizwi sur place akufi nzoto eye awa na baamerika bato baprofesseur bazalaka na ekole bazalaka touche na kake wana papa
Fumandongo a l'objectif. Pour vos audios que la été. Vous sali ce que je n'ai pas voulu. Voilà la réaction. Wana papa simokimba ngela ina nzembo na yika kawana. Papa vangu mambweni sika wana ndia yako yemsila nzembo wana. Sikoyo na le 6 avril wana 1971 baya babana pwete tome la communion professeur moko yipe asepelaki ke bayamba ye na tango wana. Tango batangi kombo na ye balobi le professeur tel alingi ko se faire kimbangiste donc bayamba ye. Bamisusu bana classe baboude. Pourquoi un professeur a que se faire kimbangiste? Aïe! Fumandongo papa jangenda atomboni. Kaka kuna. La tribune tant bazo yamba. Un professeur qui veut se faire kimbangiste, vous se moquez de lui. Vous vous moquez de lui parce qu'il veut se faire kimbangiste, il est professeur. Alors les Cambouana papa Fumandongo tumbuki. Alors bibino bana classe foka na tumbabino. Na biso pe na classe, aussi bana classe. Na mulonga bana classe. Je me souviens très bien mon kolowana papa firme alanda nga po alaka. Nozalaka papa firme alelia papa pine titinga za kokota na bana classe. Ah esi ke fanda kaka. Bala moko toujours papa vangu mambweni. Arwaka Nzembo sur les champs, Takanakacha, Libanda wana kotaka wana Libanda, Takanakacha Libanda wana Mbalamoko, Abinzembo, Yoyekoli yango Mbalamoko toyembi yango. Tango toyembi yango Fumandongo, alwike na lemi sibino na Nzembo wana. Yisunge intani, Mumenga makuta bebe. Satana mono kesibokela endingani naya tabudile isukata ngukumbwe sekya yisungeye yitanene yesu weza wapuruza mumengama kutwavele losokuzu nutukoteswa yesu ngeye yitanene yesu weza wapuruza mumengama kutwavele losokuzu nutukoteswa munasumu kwame yajatira satana mono kesibokela endingani nayatamudile isukyanta ngukumbwe sekya yesu ngeye yitanini yesu weza wapuruza mumengamaku twavelele sokuzu nutukoteswa. Donc, na Nzembo wana papa Fumandongo aye kolimisa bana classe. Wana donc, en pleine cérémonie, il y a le 6 avril avant qu'on met la communion, parce que les gens la yamina no balandi, donc on met la communion. Et ça la demona. Et Banzembo nyonso wana yango oral Yerusalemi na faki yemba maka na milulu nyonso wana ya communion. Kutu na première communion wana papa Mfumanganza alobi ete makambo nyonso oyo euti koleka awa Banzembo nyonso ekoyemba mafo eyemba mana munoko bato nyonso bayoka
parce que na faki na bainstrima bato bako comprendre penza te maloba nini eza na kati ya banzembo wana baba tukembo so ibuna dakadile yebuna wena papa mfombanza alobi ete banzembo nyonso ekoyembama kaka korali yeluselemi mpo maloba eyokana na bandimi likambo nini oyo ezali kosalema po soki bayembi yango na musique na baflite na bamusicien maloba ekoyebana mpenza te malamu korali yeluselemi bayemba nzembo bato nyonso bayoka yango esalamaka na komio nyonso na desisa pe faki aki kozwa relève na animation bien après esika wana banzembo nyonso wana yango nde efongolaki retraite po bapapa balobi eke sikoyo tolingi totonga ndako ya nzambe mais na makambo nyonso eleki elakisi ete faux po bato tokumbu ekulusu totongoli maboko me bato bazokoyeba kaka te mais tokende sikoyo na retraite po ete bamoni eke na kokumbu ekulusu bato bakufi te na kotombola maboko bato bakufi te tokende na retraite tango tobandaki retraite bato bakufi te bakufaki te bakufaki papa alobeki po babanga malamu bamonaki mona meso Saint Thomas yango bajene oyi nyonso oyo donc ntango bolakisinga tableau oyo esila bomisaki na ngango me nalia ozala nanga mokusa po towelela ndako ya nzambe kasi namoni eke tobandela awa donc conclusion na biso yango nde sikoyo nalingi naloba napesa maloba oyo ya papa mfumolongo badangela kote tokoyoka bana eza mwa molai me tozala mpe attentif donc nazopesa mpe kuna na mama oyo moteyi aza na loleko ya nzambe kuna azolanda biso esika ye asali toyoka na maloba papa mfumolongo ya biso kaka bajeune likambo nini papa simoki mbangukiangani atindiliki biso nyonso awa na mkamba oya kozangela etali ye aya papa Christian na pesi bino longonia na tina nini tosali mobu mobimba na bino elongo pendant le 1er janvier 1981 na le 30 décembre 1981 ya solo bomekaka mbuda etumba mingi na kati na bino mabudi etumba kwate bandikila sasa na nzela na kati na milimu na bango te mingi bokweyaki kati ndenge mosi boyembe na kati na nzembo na bino solo nazali na bosepeli pamba te ndenge mosalaki mosala mwankamba tozalaki na kati na libulu tozalaki na kati na libulu kasi nzambe ayokoloka biso tolungwi mpona nini apesaka biso promese totongela ye ndako solo bajene bosali mosala na bajene fille comme bajene garçon bosali mosala na pesiki nelongoni esika wana botongili tata ndako longoli biso na kati na libulu alongoli biso bandongongo alongoli biso susu miso na biso ezala komona te emoni ngenzi na biso epola asokoli biso monoko makolo na biso mazala kotambola te tata atalamasi biso maboko na biso sui baloko moye te kasi nyonso tu wana ye tata asali na ntina promese oyo bino bagere bapesaka tata tokotunga ndakongo même toza na eloko te bagene bolakisi eza exemple moko monene tata okeli biso mawa le 12 octobre tokende kojungisa na kati na ndako na ye tokamati tata nzambe koli ye bino mosantu tolobi boyinga na kati na ndako na bino bango malgré bayibi ete tozali bana masumu kati bandimaki toti bango na kati na ndako lelo tokomi na date oyo solo moko te na kati na biso oyo abibisaka 1 milliard de zaire
poate avoir beaucoup de 30 décembre. Mais la colonne savait, n'a pas de bonheur à commission. Ba mama domba, na ba jeune garçon, et il y a un gars qui a la paille de bino. Soro na zali na semo, ndenge bomboni tumba. Na benga batu toke na musala, mais na moni de ba jeune pour briller. Soro na kamu musala ya plateau. Na kamu, c'est quand tu as souvent un groupe à base de kuna. Bala na ngai, bande ko na ngai, batata na ngai na wa mama. Soro, nzambe alingi biso. Ndenge bosali na mubuyo ngai na zali eseko. Na lobi masombo mazali. Mingi na kati na bino bokwei. Me boke papa bengi bino boye. Bondimi kubenga manangai. Ngana sepele mingi. Na tibi na maboko papa. Pate lobi ka tekikali. Pate to bana mumu mwasika. Na lingi te tatanzabe akumi sabino. Tatanzabe alo malabino pasa ndio na pasa na mulimo. Tatanzabe abo bisalabino mautu na kati na bafamili bino. Tatanzabe abo bisalabino na tina kuya kwa na bakla. Soko to bate mukina biso te ndani mtu kubata biso mukina. Biso mokoka to chia na bulute esika na kati na familia yo koza la mwana moko kitoko. Ole très bien. Ole ofinga tatana ofinga mama na. Ndani sio tatawana. Biso to ko bongo la pembe mutute. Sika yo sio zali zala munda. Et si kabila bozali bozala muinda uyiba mara musiko bosakali boye sasa ndio ndio kapembe ndio mais le kona tambia kwa sakate ngana ko senga na moko na kati na binu etika yo zali pele sa muinda leo pate ingala nokora muinda monene wale leo kuzala bado kulinga yote pana muinda wale leo wewe ndio muinda leo pamba te yo zali usala mabe usala kama na mulini bakumumba na kwa sala kumombe ya wale bana maketi wa société secrète o izana bato eh bien izana ka société secrète pas bati ilingite ya mwana na bato parce que société de justice la société wolele mulimu na bisu malgré tout ça muidu kasi melamu de mulimu na bisu eza la peme lokona muida wana bato ba kufinga yo pas bati o memili mango muida kubanga te kujunga simate para kushola ma para kufinga ma c'est no solo na pesu ni ngonya bana la pesi nous mon amotima na ngai kaka te na pa ko rutina tata kwa mbaza to pesi nous ngonya ndengi bosala mon kaba et c'est précipitation ngana lingi bosala plus solidaire que jamais na lingi bosala plus chrétien que jamais papa te to moni passe parce que tata lu bakete mwana na ngai kubaba ke tala na lu bajere pada tawana ngana zali de sego soko na moni reje na sali kama e kusala kanga passe soko na mwezi mbinu ngai na tana isengo papa to yiba ki papa eti monani donc to junga si mana ko finga mate na ko sena na tata pe na mobu yo to bana mo ko mabitana ya we memere binu mo mamoko kitoko oyo to sepele sabinu papa de zabe ko sakate nzabe zana mutu akutamba la mutu sika nyonso tu yozali ngai na lingine na la kabiro sika nyonso yozali ngana lingine bonda bana sika nyonso ngana zali pwana vile ezali mukasite okukuza na kasi na ndako na yo mesoko papa kondo mabengi okona na plateau na zali kuna na plateau yo zana kasi na ndako oke mungongo na ngai ngana kulinga kandengo wana papa te nzambe ako sakate ezali pasite dikama ndengo wana ezali pasite na zala la putuwe me na benga yo ale yo okilingai so na bengi lago yo so yimi na lago nini papa te eloka na yo nzambe cheki yo hôtel s'adresse pour la ville. Modèle dans la petite baguette. Quand il y a un auto, il va présenter sur le sol d'un comme ça, pour les années de Campo Sol. Ça là. Papa aussi. Na kati na kuana ba kapati ba pareil ba chi. Même si on comprend na mokoto. Bon. Ligne est tellement bon. Mais communication là la voix comme ça quoi na ba bobé bazali. Allez. L'examen du papa. Akamati na numéro 1, tournée numéro 1 et ça lingai. Bon, à tournée numéro 2, et ça le connaît pas la carte na ndako na ngana chambre. À tournée numéro 3, à ça le connaît la carte na na tuku. Na kamati numéro 4, hôtel. Donc, là, ça me fait numéro là. Maman boy, ou bien tata boy,
sabe apesa ka nimero mutu akamati intelligent wana akamati yangu acha wana kasira mo na ba pareil ebe sikatikawa mutu na mutazana nimero donc ngaina libi vraiment bino muzana chance bino muzana moyen bana mwatu bakubikula na bana mibali bakubikula baba tete zaleka fana basi ya kubikula tete kati kubikula na distance kusuidi za kitoka nangala kana mwana moko sikatikawa na poko kakao na manene mwana wanazania na mwa chance moko kuseka tete soko amoni vision hotel comme ne italishi ba laksi ye ndenge ni umuntu ko kusala vyo ba laksi peja malama ngana lebi bongo taona katira kaye loko la kana mutu te soko la kana mutu ko kufi ba tona ba kulinga yodi tusude ba ko ndio sasa ya mulimu leo kukufa mwende tamu monene abandi kulumana ka mwana makamdenga mtuzu abandi kufanya ile poleni bali ko yera ye ale sigayo sa 10 ale abandi kusali sabato sigayo sa atana na nzambe la kebe ebe nzambe sikateka kulela hii mwana na bitu bena nchini metango tsara kusala kuna nawe reset na lutendele ngaba kana lubakene ha atoka tokeni tokini tokojonga nisusi mate na bwadi na zaro ko solo na zaro mwana mwana tala nana papa ko luta tindile mo dika mwana kusa na kangote papa ko lutu atindile mo mtu ana yaba na kwatiri wewe badala kati na kwatiri batumisa papa ko luta pesi mukanda wana makamazali kuna yeye ndio kuna lutendele na baba mama sala kwa zara kitawa ngali bilanga kaka bazana kaka bangwana bazala kuya voiture vewe na kati la voiture batimisa tu mukanda wana ezali boyi alibi nanga ikontenye mukanda vraiment c'est sérieux ebe muke alinyo kuma mwana tata wa kaye na kama tunamwone na funguli mukanda continue mwana watu wana lubaki ezali ndengwana batimisa tu mwana voiture vewe blanche yangwana vraiment na sepela kimingi pamba tenga na vivyo na sina longi sikateka tusitu fungule tako na nzambe na bitu mimi mara ndiko kenda liboso muki tango za konekta lukola nzambe pesa ko eloko ngo sambi yangote ozali na nyongo mama mandu na bajua tu hapo tato yo leo ngali na ye ali bibo yo zali soba nzambe pesi yo porque ese que aquí tiene tabla bien bombado como que sabilo vino con esto como que se vuelve como dele kake tanana pana dijalia mukili pana misemo kwa mukili abani sala kama kama na hiyo mtamu meyo zali vraiment soma na ndio kile nini ona ndio na motute oyo ni papa tata na kotima tata na kotima zabe alongole lokana ya juu sina pocho wana tembo wana tembo tagaye mendo meno kwa sana na kalina mawa na kwa sababu kama ndengo wanata tata huyo mususu zabe alakije tango yemo kwa kama maladi zabe yo kama taka bero kwa boyo liango kaka liaka mimi kulia kama liaka kaka kulia maladi masili zabe alivina yeye kama za bilo kumba leo yo sanga sangwa sasa kama mai wana makudima pele kama mtu anaanza pato kusekana tena mente yako kasari ni wana kwa pesa tata wana piki kiso ujue papa pesa vraiment akomi musika mukolo musala moko ina soni be kama tingai ema wa yisalingai isika tukawa papa da bebe bebe bado kodela majini muzani bomba vraiment na dinga kende na sire kapito usaka nte ndengeni ilo kwa na kini bana mais vraiment nganje na kuko kutepela na binu basi loko le kama kama loko na kofi parce na kati binu ni mokukura kati bo suti bo za la pineli kumba kati sikataka vile vile mukini kaka ngana lingito nyinga mumbo sika kwa tenzabia sala binu ba revelation wana utoka ni mukini na bitu ebo kwa mwindi sala na utoka na Nigeria basi babibi kuna babibi si makamunde
dengue. Et quand on a Nigeria, vous allez le premier pays au monde. Bon, pas qu'il c'est le monde entier. Parce qu'on est allé, et allé moyen comme on est d'abord. Alors, surtout, il y a des longs côtés. Et donc, on a gagné le mot qu'on a décollé, il y a la 85. Donc, c'est pourquoi vous allez gagner au Kassamon de moi, le talent de Makaboto. Voilà, c'est le Sangaï. Madame de tout à l'heure, définitif, oui, à provisoire, c'est celui à côté. Donc, oui, c'est provisoire. La capacité pour les pays n'a pas bien beaucoup. What is the provisoire? This is a provisoire. So you need to have a provisoire. Mamma do provisoire. Pour ça la chose. That's me nega balubi. Maman so ring. Réponse de Baraka que vivent dans mon nom. Alors, on a fait un peu. Amen. Bajenui. Turuki voya papa jangenda. Atuni bisomba la misato. Tokoyo kusayeso ni. Ya lobi achi biso na maboko ya nani? Ya tate. Alobi malamu ya tata. Elelo ina 50 nam da begisi biso e. Donc la qui c'était mieux on a pas pour Mandongo alobi nyos donc tata les lots na 50 ans awa to komi na sagesse ndenge ye moko insister donc tokozonga la lisusu soka pesi biso ndenge alobi a pesi donc po mingi tango bapesi ye amonike lukumu sikoyo o azwaka mbongo bapesaka ye mbongo abosani oyo apesi ye mokano ajenoi nga nazali koloba kaka naza kolakisa eloko nini ekokimisa sikoyo biso bajene tokomaki na systeme ya kobeta na kati ya lingomba kobeta koreki donc soko totali likambo nyonso oyo kokweye na lingomba ya mabe banani bakobeta koreki okamfuma longo ayaki kosilika na ntango wana oyo esalamaka na ngola bajene koreki batumbaka voiture ya representant boyebi likambo wana ningi bayebi yango te tika toyoka yango ezala teke papa mbenza ye mutadimisi likambo aya kosilanga kanda ya pamba ngai te okombe ya tata pe ya mwana pe ya elimu santu kuluba na kusala ezali makambo mibale soko totuni tokosala tolobaka tokosala kasi tokotambo na kosala yango ekoki mingi tokokana kasi tondimaki nzela na biso ezali mpasi koleka banzela yi na kosala ngai na miso bokoyeba ntina na likambo te tozala bana ya solo etataki moto bama tozala bahypocrite te tozalaka na likanisi ya mabe te tokozala na yango ezali kaka lokola mai ya pembe na molasi mwasala te moke omona yango soko nalati pembe tokola papa alati chemise ya pembe soko moi eloko eke kokweye wana ekomonana te mpenza ndonge omona kabisa ndenge wana donc totambala malamu tozala bandimi ya solo bon soko kozali lisusu na eloko bamouvement angola basengaki biso pesa badossier moko c'est-à-dire nakotambolaka na mobembo na putu na mokili nyonso tosilisi yango kasi namoni nano mokili basengi na bapapier lokola na angola te vraiment bale yango oyo namoni na mokili mpo tokende kuna basengi bapapier ndenge wana kasi na mpona mpusa kotala bandeko kotala bana papasi mokili bango batuli na angola kasi na tosalaki na bamusicien memba oyo baza na mbongo te kasi tosalaki formalité wana po
kwa teto kende kutala baninga bien mokolo moyenga babundi na kata na kwamba ba beti papa représentant légal ba ke ko bete na ba koreki ba beti ba papa ko bete na ba tumbi ya moto alors l'état bien na bino bolingo kutira ngani tudezo bisu to kuya kuna na mokolo moyenga mokolo mapoto to kuya papa mokolo moyenga to kuya na kilfu pada nini bolubiete bokutala ceremony spéciale pana commune bito ringi tutala commune na bino nek bokulia na mokolo mosala moko izali mokolo papa na bino kutamaka donc bito kuya na ceremony wana kasi lelo bokundi bien to kuno kaka yango ale sino ma to memi trouble bakangi bango bango ezali sonite to kuno kanzila poate toti na bantu na mokolo moye na bakana kuserva mate kapio ko kana kabembara moko ezali soni mingi pana nini maka mbono kubundira ka vrema ezali soni ya mawa malami bali ko kundi na kati ya kwa zambe soni ondire bana tata tumo ke bango te ako komplike bango ndio na soni te ndio ko bango sini mo temo tundo deja kama position ale ezali mawa bana kwa tumo bango to kunda kate même ko kama tani kana ko tani ndengeni ni ezali kaka bosenga na bolingi baba te bozali na bolingo eya tindi bakela kubunda ale ya kimina ye akabu abusala ko bebele bobunda bobeta kaka kwate ngene to kubumba ko kaka mizali kama te pamba te ya zala na yuko le ngoma na bitu azala kibula manamba alors ti le lo zali kana titre ne wana ay baba mokolo mosusu zabe baluwaki na bisi yango na tongo ale nawa komisana nonda ale akamati na banyoka na bambosi na bamfwenge na banzuzu na mabata ati tika moko kubusa na te lisese na tareki kupesa banda 60 na pesa kabinu lisese moko kasi kupesa kenda no response te Kika kama telesolo ana partenge dari très intéressant. Poate papa yi ba bazali kama. Papa mo ko bo nginzira ya bibi oyo mabele ngo tumba moto te. Ale mbula moko batumite. Ami bale batumite. Yamisa yamini c'est-à-dire tangwana matiti yango ndenge ko kama na 5 septembre. Kasi soko ya mweka ko bale ko ya kana mabele. Et puis si filme mo ko ikito. Eh bien, le coup de la vous voyez monter, mais le coyon que tu vas te pour un yon, tu vas te oublier. Bamfoukoé, Banyoke, Banyame, Yandeng and Deng Bamyon, by Yilaka, Sikapuna. Et au minimum, Mikolo. Et bien, Tata, Mokolo, Mameluana, Akamati Bansete, Aloni, Yanseti and Deng and Deng. Aloni Bamba is in my belly. Tuzenda taona je Kongo ngungu mkono mtutu tata moko akaina muka bapenga kai yaka makamo mazale wa makamo malibala akai kuna tangu wapezi masanga ayaya bono bele ameli alambi pamba te amela kibutumu biba ina tongo ina midi sikatikawa mwezi tusude azalaka na sigarete na ina pole azala kuja na ndila moyo moleki makatenda amoni ndete moko ndako na TikTok awa pesa matiki kuna ndikole pesa TikTok ale apoye kanipika wana apoye kana nzete pongi kama tije wa sikatikawa pongi fini 24 heures kasi moyo makati tena sikatikawa adara kutala banzeti yote leo kutambala kama tema kama maleki pesa atela maboyo kwa moyen bon atale na pochi ukola adara kana likae na ye na fofoni kuzanga tena ati le bon na pochi haya bimiti fofoni fofoni bimi atale na pochi mususu sigarete zali ale sikatikawa mito ndio kutambala
commencé à tambola muke kama tele po tango aja kutena mono kwa kazira kule kakati toko hiyo kuziki taye muke e kama teni pendi sikasikawa mimi tumaniki kutambola ale kama sigareti achiyo sikawa oyo kisha yalbe tuana eke kwa matiti na kwa mupepo muje aje ya moto kama tena na mpunga ya mtamoto moto tangu kama tena ke sikasikawa biloko bili zero kuna diboto au kabuna tutu pia sana kenda kuna ibuna na ndio nye bodo kanante tutu asara kenda kuna kazi ezanga fenêtre porte ezanga kata cheki fenêtre abe tangu tutu wote kama mfumanya moto lebe makama baby apoti na kata nenda kuna hii hata mule mtu kuna sika moto zao ya moto jima kati biloko bintu zero kukima simiriki moyo kwa kuna dibulu wale zalite azeki moto liyo azaleki bekuna moto iziki si baba tika kukima moto malekake makati sikasikawa dikororo kama wote moto makama kuma be ayingine na kati dibulu wana tudo kama mfumo wa achale dikolo ezali dikololo Boni no sala kanda mona yeso pardon. Sika nje mangaka moto te. Soko moto zile no kupima ngai pardon. Boni kama teka tuwanda pembeni. Babwana maombi bale kono. Moto zero kuja. Sikawa vipe. Mbili. Yembe azala kipuna hapa te yali ngakapyo mimi. Sikawa makama bebi. Kama moto zero pendo aja mepusi akotene dibulwana ayi ngiri damu mpuka tali ndo mimi aje katika watoto wakani digoro la makama ngamba bebe hawa mpuko wazalia ngada zalewa sika wa mpija nile kufunga na mnoko mutamutu tutali pardon obena na kuna ngai zala kaka pembeni otile soko moto mside ndio na ngai na moni kaka ndee makama nzani sikama ngana hiyo kukima mambo soko moto zile ndege na kupimina watu kutika la babu pale na rigororo ikakutana kama soko nenda koleka hata sikakawa mbula pia alipo iba mnyasho yo soko batumbi sobe manyasho wana ndio kubongo na kula mbula pia ndio na rigororo zangu wote mbula bibi ngai moto na kolonga bangu bibale wa bangu bajibi na bangu maite kazi ngai digoro ya rubia soko mbona isije ye mutamundu wala ke kufuka mawana akulia ngai te akulia ka kwa ya dalili toko tutu alubi ngai soko mbona soko moto mutile ndege na kukima mbavu hapa sababu digoro na ndio kama bangu maibale kwa kutikala sadi mtu na mtu azalaka na likani na yeye seka tamu ikoki mbula yingi makati ale bombi moto oye tumake sobe ale moto uzikupi ale minga mtanaweza makati ya wakati mtambutu mbona kuna pamoja ale abomi moto sikatikawa maji ale mabani kujamii digorola jo alinyo kupima mbida mbele jina ngai wana amfani kama leo aje sikatikawa mtu na mtu azara kutilaka kwa moto zina kwa tendingi mtu kutokola mulege digorola hivi ngai mtu na kukima tutu aluzi na kwa hiyo tena tiango fenetre eso kama maji boje ndingi na kukima kasi la na sana mbavu benza bangu bibale oye digorola makuru mkupe mtu wana be ina yeda hai ngai na kolonga kakao ba moni mai mazari kuja ndenge yinyira kana libulwe tutu mtu nanda kati akufi digoro nde akufa na mai ya funguli munoko manyozo na dibumu wo sikatikawa dibumu hivi tunde akufi muda mtu vipere moya kimezali ke baba te ayibi na yeshe ale bamu misatu bakufi mtu makati akufi na petera mimi sasa wana bobo tani yango
un peu de mauvais réponse peut-être. Banda 70. Mfuende na mtutu bazalika kana kati na ndakona. Lion na yo mtu bazalika na kitu. Tak nyenye. Jeteki. Sembande mwana yo wana wa magina chongo. Réponse na ngai zali sikawani. Nana ko ka se ezali ti se soko juste te na de kamwa ne sarami na luwanda na ndemba yo hoyi ezali ti se soko juste te hein ezali ti se
nzembo wana ezali ya lokuta ou bien solo. Donc le sesenangai wana ya 70 anakumuna tata mwana bien musa. Amen. ngai nayo bajene oye Koreki oye retraite oye Ishiki oye tolandi malamu bakaset nyonso mibale tolandi to tolandi te nzembo ya suka ya lobi akozonga so nsima te boye te papa simoki baongiangani nayebanila lobeki ye azali 1000 pass 1000 pass akozonga kwa nsima ye mutu abengisi biso lelo nalobaki yango c'est vrai posa nange ezalaki nazala mokuse kasi ntango natali importance ya likambo ntango namonaki makambo nyonso oti kodekawa soki na ndako ya nzambe ekokokana te yango a partir ya makambo oyo tosengi awa nga namoni te tika mpe toprofite tobimisa likambo ndenge nini ezali ye papa mfumu alongo papa dangenda kontema alobi eke tata aza korepete tata nguna lelo nani tata yango lelo oyo nani nabanza biso nyonso totire conclusion boye te toza koyelela tokokota mpe ndako ya nzambe me nabanza kuna nakoloba nanga so mingi te pambo te leso mobimba nde yango tozwi awa eyokani promese ya papa Diangenda papa mfuma mbanda lisese na ye oyo abandaki yango na ntango nini papa Diangenda oyo atutu na 1970 makambo nyonso oyo ebandi na ntango nini esalami na ntango nini na retraite na koreki nyonso kobanda 70 ntango ya lobelaki yango e na 71 toye komela communion ya liboso na 72 toye kokota retraite po ete tobanda makambo ya ndako ya nzambe mpe titokomi sikoyo sikoyo to na 50 ans démarrage nini tokosala na 50 ans lokola tokomi na âge ya sagesse olobi il faut to démarrer nouvelle ère donc soki lobi tozalaki na ère ya réparation mais bolingi kokotisa biso na ère ya invention. Ère ya invention wana yango papa Diangenda aye kolobela sikoyo misato bapesaki mosala wana suka na bango ezalaki ndenge papa kaka korale yango bato bopesaki nzembo yango munkenda za nzambe kaka tovulukila donc papa soki baninga babebisaki ya somoni na babebisaki batosaki te balakisaki lolendo papa yo comprendre kombo ya tata mwana pe tata mulimo santo papa Diangenda apesaki na bajene misato misala nini apesaki bango apesaki bango don ya kobikola ya koinvente mususu bapesaki ye don ya koyeba makambo mususu bapesaki ye don ya kosalisa ya kosala bakisi kasi abebisaki to comprendre yango sikoyo papa Simo Kimbangu Ngiangani na 50 ans yango oyo
azongisili biso. Leta maboko, leta maboko. Baba Simokimba Mukangani oye! Baba Simokimba Mukangani oye! Baba Simokimba Mukangani oye! Oye, oye, Baba Simokimba Mukangani. Wadabelela, wazola, walemizola, kaka, yani kaka, yani kaka, yani kaka. Ya solo na banza tozwi ba message nyonso ya papa Diangela. Donc ntango tokokende na bandako tofongola soso bapare tolanda bien ba message yango. Ya alobi azongisi lokola alongolaki na 50 ans azongisi. Tozala kaka makasi na mabondeli. Tozala makasi na mabondeli. Yango 50 ans ya retraite. Retraite musala makasi mabondeli. Boyete? Mabondeli. Na tango wana alakisi yo. Malgré monde eza munene. Mais ba facilité ezali. Ezala uzuli yangu na États-Unis, uzuli yangu na Australie, ni wapi na tango apesi yoyo, mbangu wapi? Kama. Na nkolo na yango, ye mutako lakisa yo, ndenge nini ukomemela likambo yango. Yala zala lambo lakisi. Oye epai na ye moko akolakisa yo ndenge nini okomemela likambo yango. Ezala te ndenge baninga basalaki, ezala regret na papa Diangela. Ye alobi malamu ke ye moko tata kolo musala, ye moko tata kolo na yango. Tolandi to tolandi te, hasard ezali te. Tala trajectoire na memini tomemani banda na 1970 na 71 72 et lelo yo comme ça 50 ans l'an 2022 toloba qui était inauguration ya musée 100 ans le 6 avril to démarrer na ère mususu oyo ezali ke ère siko ndenge papa Diangela alobelaki yango ya invention na réparation des sociétés tozala kaka makasi na mabondeli. Moninga azwi la victoire est certaine. La victoire est certaine. Certainement la victoire est certaine. Wana ngonga ezali kokende me liloba mosusu ye papa Diangela nkolobe te bino bato na mayele bato mwindu ntango bokozwa bokanga monoko bokende pa ya tata ye moko ayebi ndenge na komemela likambo yango oba misusu ntango bakoyoka zuwa babomi yo musongi ya nzela mulakisangela na yango nakonoka lokola mbula te makambo ezali ebele progressivement tobanda koyeba toyokani wana lelo nasukisi wana komba tata mwana pe mulimusa sika tobongisa maboko totonda maloba ya tata Nzambe nkolo Yesu pe tata Molimo Santo okombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo
Sangeto sindi kabana bakubosambu tobondela muna zola kwangese ye kwa mwana ngitata mwanda wavelela mfumo tufukamane yovutula funda ya matondo ye matondo kwa bino batatu bandongo mana malukwama kutuvangilanga mnatanguza wonso matuvutulilanga matondo muna lumbu kya ulu lumbu kya lumingu lumbu samba ni wasala kina tanzanji lumbu kya nsambwani ilumbu kya vulu izi bwaba na pekena na volio muna ntilu zabilo batatu bandongo toka muna 1970 yohana wisa kya zibula retraite ye korali kenumbe ke banko ena kya haika uno tulungu sinkama mvuma kumatano na mvuma kumatano nkitu naenda vovanga ngitata mwanda velela lukutusadisi lutele vumu na mvuma kumatano intangu ina vo toko vondumba tulweki muna mvu una vo wantona mvu wa sagesse zozo kazile nituka kwa kakako kwa pelo batatu bandongo kaka wao kubikirijo mnange papa simu kimba mjangani vo bana bakuba retraite bana bakuba koreki muna mvuma kumatano milungiri beto baonso no twaluwaka muyiluselemi mzee ivo babingi bena yevuenya mulwaka lakini muna nzila kabadoeketiko lukazibudila nzila tukabula batakuizila muna makumbi mazulu vo muna makumbi mantoto vo muna manu lubalowakisa kwa beto betu luekikala bika vo luvuvamulwa kala kina kuna kubikiti muna betu muna konsoka mwana bika vola kutuvana kyo mpasi vobolso bona bulotele votangu yifweni yayantika kisalo kalutadi masumu metoko beno vo nakututula muna kati kwa nlangi una une maza vo mvindu ifeti moneka bika la kutuvelelesa ela uli tutambule alumbu kya unu kina kubikiti muna betu muna alumbu kya unu bika voja luaka muna nzaya mvimba muna bana beno kadivutu tadibi koreki ijiki betu baonsoza kima kimosi ya ulituwana kina kilukubikiti mavimfi mambote kaka tulombe lutuwana mavimfi mambote ye mlukutusako muna ubuntangu ifweni pasipota kota muna ndwanzani twawamana mawonso no makubukulu tuka muna nkanda wakita Tanzania tuka mana vima tukubikiti bitu bana bakoreki bana ba retret ye mana mpe makubikiti dibundu bika muna ntambula tutambula mu mbongo inasiya kuno mukati wa Yerusalemu ye yina siya kuno muna nzaya mvimba muna lumbukia unu bika voya yima mako masama du ye nkama kamuna lendo ya betoko muna lendo uisa ke beno batatu bandongo moto lombele muna zura kwa ngese ye kwa mwana metata mwanda wa mbele Nicolas a na 50 ans, il y a la Grèce, c'est fait 50 ans, il y a Boreki, papa de la Syrie, la Grèce, comme ça, on va aller pour la Grèce, la 90 politique, Nengetani, Boreki, si commanda, na Yerusalemu, la Syrie, la Mokulu, on a des oyo, Boreki, Maroba, il y a papa de Mohamed, il y a papa de Boreki, et c'est 50 ans, et il y a la sagesse, il y a la société, il y a la fête à dimanche, société, c'est au fond de la matin, pour partir par là, pour la maïka, il m'a dit qu'on les gars, le Sénégal Africa, des ghettos, la matala, aussi, pour y avoir une personne, mais on m'a dit qu'on les gars, la matala, et le béni, et ça, il a eu, la terre, le passeport, la chose, pour le monde, là, on m'a dit, il y a le poteau. Bien, maman Germaine, 50 ans, c'est beaucoup, 50 ans, ça c'est presque. 50 ans, c'est l'âge de la sagesse, c'est l'âge de la maturité. Eh bien, c'est bien parti pour